Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bo bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu to meseni koloba. Émission Baindo Bolamuka ko yako mabota mabino na tina se yoko koluka kuzungisa. Conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola. Na kozanga conscience yango moindo alei na fulu, yango moindo alei bisuka ya dendon, yango moindo alati na basu vêtement ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya yambonzo kande ye motafandi na mabele ye tondankita. Talantina ne songiandila ba yeli susu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu ba yeli susu kozongisa moindo na isika abungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo ba indo bo lamuka tokolikia to yambi penza mwa mituna na bino mike na bandeko mosusu bomo mesano bakosilika na bandeko mosusu oyo pe ba sepeli ba pesi balongonya matondo na bino eze mosala kosilika ya bango ekolembisa biso te soko moindo abunga nzila te fumu kimbangu alingaki aya te bayaki mpavita balingaki batelema te po moindo abunga po esengi moindo a retrouver to ajwa bongo lisusu bonsomi ya ye talantina basakoli baze koleka talatina message ya révolution eze kosalema pe kokoba tokolikia lelo bakongole to baindo balingi likambo yonso ekolobama ezala oyo esepelisi motema na ye soki esepelisi motema na ye te ata soki eza réalité ya koboya batia baindo motema ya kozanga kondimana moindo andimanaka te nakanisi lisusu mama na ngai kaba kuna na France mbote masolo tosolola kilobi esekisi ngai moindo soko ndeko na ye mopanzi na ye aze komata esalaka pasi na ndeko na ye tata oyo aboti mwana na ye azanga makolo koka bandeko bokolimbisa aze kosuete mobali moko abimela soko wapi aya kobalela ye mwana na ye wana ataze baba ataze aveugle losambo na ye tongo midi pe pokwa mobali moko auta soko wapi aya kozwela ye mwana na ye oyo aze koka to oyo aze aveugle to oyo aze na mokuse na handicap moko physique même tata wana kaka oyo aze kosala losambo lokwa botaki ndakisa mwana ya mwasi oyo aze paralysé aze handicapé physique aze kosuete mobali abima soko wapi aye abala mwana na ye ingeta wana losambo ya tata wana epai ya nzambe tata wana kaka mwana na ye ya mobali alingi abala akei pe kopona mwasi moko songolo maze na handicap physique mboka ekufi yango mwana nango bandi liboma to nini baloki oto nini okenda kozwira ngai bokilo ya kikata bokilo ya kitifa abosani ke ye na oya ye ya mwasi asali losambo na nzambe atindela ye mobali akobimela soko na zala soko na mai soko na mokili nini abala maboyi ya ye mwana ya mobali akenda pe kokokisa losambo ya tata mosusu pa botaki mwana na ye azanga makolo azanga maloba azanga miso po nini biloko wana epai ya baindo moto moko asombi motuka na balabala ezokisi mitema ya bato ya balabala awa toyokaka bakendaki kosignale bakriminele baye bakoteli ndeko wana bazwi ye awa
na misala okababwakelaki ye soko mbasu na musala te mbasu basombaki ya 50 francs oyo eumelaka te yaka mbasu ya combien ya 50 francs de eumisaka te ya eumelaki mokeseke basombelaki ye mbasu ya 200 francs. Mobali moko alingaki ya kobala sere wana ya balabala bamama quartier basepelaki te nde balie ye wana ekomi lokwa exclusivité ya bayindo. Bandeko baze na mikili ya poto tokosala tokozongela bamanaka na biso ya investissement tozalaki kosola na bino po tomoni mpe mituna na bino. Bandeko na bino ya mabota balingi bino te bango bandoki ya liboso ya bomoi na bino po botinda misolo po botinda mituka po botinda ba conteneur ya bilokose botinda mais balei misolo basali ata eloko te. Ingeta yango tolobaka manaka bayindo bola mukeze pona kozongisa conscience ya moto moyindo na nzoto ya moyindo tokosimbaka le tout sauf rien. Boka mwakate soko to simbi politique, boka mwakate soko to simbi social, boka mwakate soko to simbi religion, boka mwakate soko to simbi science. Moyindo abungi na biteni wana yonso. Na maye yonso to sengi ya to tangi ya wali boso na bino. Ezeba ba efe. Motema mabe, corruption, yonso ezeba efe. Cause yango esika tondongwanaka ndeko moka komeli ngai alobi ndeko ndombele boloba makambo yonso bokoki koloba mais dire que la Bible est importée là c'est faux pour Biblia esika moko pete na Biblia balobaki ba esclavagiser bato Biblia ezesele mokande ze kote ya paix na profiter ko yanola na ndeko Bible yango ezala nanu inspiré te na Nzambe ezala ke critère ya Nzambe te wana tokokota nango te bato bayebi Bible ye na tango nini moyindo amizalelaka moyindo asalaka bo moyina ye donc ezekutu ata na tina te tangali que oko comprendre que eze makambo balokotaki de par-ci par-là po nini moyindo azeko reproduire mabe po nini fruit ya moyindo ezekaka mabe moto azalaki koloba libanda na ba débat politique bato baze wana miyibi baze ko détourner baze ko sala bo soko kaka ba remplacer ye wana ayibi a détourner bazalaka malamu ndakisa soko baze ko luka pui ya peuple ata kutu to tindi ete ndana ze ko loba ono ya peuple nda mandate ngai mais moto ze ko loba peuple mandaté ye atambolaka na policier na balabala yebi ko pesa bato mbote te soka leki na media peuple nde atindinga na ze ko lobo no ya peuple tolala na bino ata ba député ba uti na petit peuple ba koti yamboka kana ino ba ko changer ba mire ya kufanda ba kotika ba milie na bango pe ko koma ba milie reculé ezeko bale na lisusu te na bomo ya député na qualité ya député biloko wana e baleni na manaka yeto salaki mikololeki tolobaki po nini mokanda moko po nini biblia moko message moko ezeko tonga na mikili mosusu et rendre faible pe babola na mokili mosusu côté mosusu ekomisi bango baruche côté mosusu inspiré bango côté mosusu enseigné bango bolingo soko ekomi epai na biso ekaboli etelo moko classe moko kuna epai na bango bazali kobunda kosala science ezali koévoluer du jour au lendemain technologie makambo yonso ezali kopusana même etelo epai na biso tozalaka bebe auxiliaire copie epai na bango ba maladie yonso ezali kotungisa bango technologie ezali koluka ba solution
Et pas na biso tozepe na ba diplôme bango batwaka kuna. Et pas na biso zeko kamwa na médecin alobi bokenda bofandi sa famille maladie oyo na moni yango clarté. Et pas na bango na ebite bino bandeko bozena mikili ya poto ndenge bo mesani ko komela biso bokomela biso. Moto azeko bela médecin alobi botsonga na ndako bofandisa libota po na zeko mona maladie oyo clarté. Te kaka bepa ina biso. Ezeko kumba biso na makanisi koloba soko totangaki totangi malamu te, soko tosambelaki tosambeli malamu te. Et pas ina bango difficulté balukeli yango solution physique, difficulté physique. Balukeli yango ba solution physique tolobi basala mabulu ya mai ya France ba eguna bango pendant plus ou moins 17 ans pona ko évacuer mai soko mvula ebeti banzila ezalate ya kokangama edui tango au moins 18 ans po ya kosala kaka ba kanali ya mai. Po nini balembaki te baloba te mboka yango eko koba nango ndenge na rien que soko to dwina no mabulu ya mai il faut joa 18 ans bongo kotonga yango moko ndakisa France telelo baze kotonga ezena ba ville mosusu telelo na France baze ko sala ba autoroute banzila ya ba metro moto ndako bongola ka mokili religion bango bakumbaki epai na bango bazingi maboko te. Et pas na bango ba sosoliete, il faut ba multiplier bo kasi mokolo na mokolo poseze ko bakema. Et pas na biso bato batika ko sala mais prier sans cesse. Bonzambe o bango bakumbaki epai na bango ezeko sala misala, ezeko protéger bana, ezeko protéger bato. Et pas na biso bonzambe wana yango bimisi bana na balabala. Bamona kaka bandoki kolela ya banyau kindoki kolela ya baimbwa kindoki me pai na bango bato bakumbaki bonzambe wana bakolala kana bambeto na banyau na bango ozeko mona moto aza telemini boso zeko pesa témoignage nalala ki na butu na zeko ka likola batol banyau bazeko lela nyau bongo lingi nyawalela u to nyawalela kokoriko nyawalela kabenyau mboka ya ba distrait, mboka ya ba inconscient. Makambo soko ya kosala ezete to yoka bala kisinzila. Eloko eko kamwisaka biso ata bandeko bakofandaka esika mondela je. Ba job église na bino ba groupe de prière yeboze kokela. Ba tinda yango na ba cité industrielle ba zena posa koyoka makelele na bino te. Et pas na biso contraire. Soko telemeli oyo ezetina balobi antichrist mobundisi nako banga babenga antichrist bizaleli mabe koli bato bateyaka to na babus soye kimela bato ya zekuna te soko loboloba oze ko banga moto ya nzambe elona makamoke epikola maka ebele bambeba yezalaki moke na dobi babandi kokanga bana mike bandoki mingi bana wana bazalaki kokanga bandoki liboso yaki bana ya mbanda kufa libala ekufa atika bana ye moko akufa azonga mokila molimo atika bana église bandi kokanga bana bandoki soko bazeba minganga bamoni maladie bapesaka traitement te traitement ya bapasteur na kindoki benkana mwana oyo soko mosala ezeko simba te mwana wana bokolaka ebandaki moke biloko wana elongoli bongo bolingo na mabota ya bato bandeko bazalaki na mboka wa tolingi mwana tanga wa betelo ze musika mwana yepa na bino na Kinshasa okangi mwana ndoki obwaki libanda sangwe zongi na mboka mabota ya bato ekabwani
motomoka tuninga lobi biloko lobaka wana eske mondela zene intérêt nango soko ba pasteur bazeko bimisa bana libanda mondela ko bénéficier nini bokasi ya baindo mondela bangaka yango conscience ya baindo mondela bangaka yango raison pour laquelle azeko multiplier engrais chimique na inconscience. Mais to tunaka mituna na bamanaka yonso yetu ko salaka wa. Po nini mondele fati apana yelo kwa paradis. Po fanda kuna tala ebele ya procédure. Phénomène ko bwaka ngunda. To tunaka. Lelo na tongo na zeko sola nande komoko kombo na yawa ezaki soko Roger. Mais kuna bazo benge soko Cédric kombo ya ngunda biloko moko ya ndenge wa. Mais bango bakokumba ka identité na bango mobimbe expatrié. Matondo pona landi na moni 2 jours mais apesi bango soko 2 mois bato yonso bazena ba situation irrégulière ba dzongana na bo alima. Lobi ezalaki mokolo oyo Union africaine ekelamaka. Bo sangani ya Felika. Mais que objectif e bakelela ki eloko wana awa na Felika. E kokisami bakokutanaka ba dirigeant africain ba fandi esika moko. Dirigeant na dirigeant ndenge bazeko tala na wana. Ya RDC soko atali dirigeant ya Rwanda. Amoni boni azokisaka ye motema po abombaka ba rebellion boni epai na ye. Ya Angola soko atali ya Congo Brazza azeko tala boni ba rebelle batakaka soko Kabinda babate makana na ngambo. Donc mikakatano bomoni bato basangani na mosuni me milimo baze banguna. Tokozonga epai ya mondele divisé pour mieux régner, charte de l'impérialisme. Lelo eze biloko ya koluka te to bondela kabino nesika moto akote internet okenda koluka kaka soko kotala babiloko balakisaka mwasi na mobali basala kaboye soko ze déjà tata na bana misato nini yo lingi balakisa odi susu na matière wana oyebaki yango yambo banda kobota eloko nini ya malongo kozwa te bokota pe botala nano mayantina. Boyeba kite calendrier ba indo ezalaka lelo religion africaine etili bino manaka mobimbezeko kambema na ndeko pero manaka ya ba indo ze découverte te bankoko na biso bazaki koyeba na bango mikolo te ti calendrier romaine yaki awa nde bankoko bakomi kotanga mikolo te tango yende tokomi kotanga lundi mardi. Bango ba yeli biso nde lundi mardi. Mais ba yeli biso te ko yeba mikolo. Tango to baka bankoko bazaki kokota zamba te zaki coïncidence. Balamuki na tango batali bayoki sola mukolo ngo babi lele mukolo ya to kota zamba te te baki na ba manaka. Baki na ba manaka. Mais on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Les autres communes n'a pas si tôt se faire comprendre. Pour te coûter cerveau ya bateau verrouillé. Oyo elali mikolo papa na biso faire qu'est-ce qui a mwanga na mateta yembaka nkisi ya bankoko bango bandimakate. Mais oyo ya bango yango biso tolingaka. Bakisi zeko yawa bakisi périmé. Bolimbisa tokolo babosembo zena ntina te bati yango bizeu. Parce que contre-expertise yalaka. Ba dirigeant na biso o bazeko kambato kana ministère mobimba ya santé. Parce que ministère na biso ya santé tango ba vaccin yaka. Ba sangena na OCC. Baloba non vaccin oyo eko tapena no laboratoire pa na biso. To étudier yango yambo to pesa yango na bana na biso te
euti pa nzambe euti pa ba angelo euti pa ba maître yo esclave ozene loko lobate vaccin wana ba kopesa na bana ba mema biso plus loin na ba intellectuel ba lobi polio ezalaka contagieuse qui coca qui handicap comme contagieuse to ebite bato bazena mabota na bandeko to mosu babwataka to mosu batambolaka te ba contamina bato boni na ndako na bango ba contamina bato boni na balabala na bango te faut ba pesa vaccin pour polio est contagieuse awa na ba intellectuel bazé ko répéter yango ezeko koba ba kisi yakawa contrôle ça les makawabi mokolo kolia ligorodo mokolo makwanze ko bimate bato wana bakomi ba indo to komi komela ba poison to komi kolia ba poison esika to uti nkufa ya elenge mibutuku mibale te mibutuku misato donc 20 petits 30 ans ezaki likambo ko kam ezaki likambo ya ko kam. Mais lelo c'est tout à fait normal les enango nete okoko tambola na mokolo mobimba omoni tango mosusu liwa ya sosote na nzila omoni liwa ya imbwa te mokole ka balabala misato tombo zanga komona nkufa ya moto bato baze ko kufa lokola na ebite kwa nkasa ekauki na nzete ko kwa ngonga yonso elingi ministère ya santé tango bankufa waneze ko landana effort nini asali est-ce que basalaka statistique amituna loba mpo nini mbula oyo est-ce que biloko wana nano na ebite pa na biso inconscience yango toze ko loba inconscience ndeze na engrais chimique conscience ezeko souffrir na malnutrition pour ministère de la santé mais il faut pas travailler dans le ministère de l'environnement ba solo lite mais pour nini malaria comme mingi environnement ko tala nani aluki soko gouvernement pour nini environnement ngeze ya senite bino boy nde bongo complémentarité nde tina toyela kana mokili mota découvrir nkasa na zamba kasa oyo ekokebikisa maladi boyi azeko memango mosika nkasa yango so komekauka ebandi kolembisa mais kuna topesaki yango na bato ebikisaki boni toyena yango na mboka oyo ezeko koka kobikisa te umisi maladi ate ndenge totamboli na nkasa yango tango molai atangisi mai akauki abungisi bokasi moto mosusu akozwa inspiration ndenge nini akoki akonserve nkasa wana nzete wana ekumba bokasi nango te esika bazali kokenda nango mboka ezali kopusana epai na biso bato bakufa esika touti basi ya zemi bazalaki kokufa te moto akei kopesa bomoi boni balongola ye bomoi mais lelo koma mwasi soko na ino akiti te nano aboti te mitema ya libote ezeko kotuta akozonga te akozala po soko ye akei te mwana akei soko mwana te ye mama ekomi nango normal na mboka oyo ministère mobimba santé ali na mboka oyo intellectuel bali et puis bato wana na okaka bakape soko ba docteur bati bango par rapport ya ba titre ye basé ko détenir moi chakei ekomi ndenge lelo kobota na césarienne ekomi soko pena nko lokwa moi si soko aboti na voix basse ezeta mosu moins de $100 mais faut ba libota bato yonso ba mona que ba intervenaki ba panzaki libumu pour facture komana bolo bana ngai te bo pesa nganda kisa te na poto ba bota kana césarienne soko na poto ba bota kana césarienne biso doze poto te soko mindele ba bota kana césarienne ba tuvaka yango normal po balingi ko ka pasi ya ko bota te biso ba indo to bota kana kimia na voix basse tele lo zena bato mosusu zena bana mitano ami botisa pasi ya kobota yaki lokwa pasi ya liyanzi
soko baze ko longola lianzi tango ki pasi makasi seke lianzi bimi et qui pasite oyo baloba moi ça zeko koka ko poussa mwana te okoka ko yamba ndengeni soit anomalie moko yali biloko bino boze ko lesa bato ezeko vimbisa bana na kati ya libumu bana bakomi na difficulté babima facilement ezeko silisa souplicité pa ya mama mwana leki monene et comme moi si soko abotaki babakisa kinzila soko babakisa kinzila te césarienne etikali et comme normal to accepter ngolo kola moko ya ezaleli to bakisi na mokili kokufa ya basi azemi to accepter ngolo kola moko ya ezaleli to bakisi et pas na biso mais par contre pas na bango balukaka ba solution boze kolanda ba documentaire boni baze koluka ko combattre cancer et pas na biso bakeye ko sala nde hôpital soko moto atui cancer et sika ba ko soigner bakeye ko traiter fait batiki cause moyindo aze ko tala te oyo ezentina inconscience ya monaka oyo ezangi nango tina oyo ezangi ntina tosala makelemba na monaka biloko mosusu elekaka pe nzango ya bamama tala ndenge jwe exemplaire bamama ya bawenze ya ngambela ya zando nzango lokola kaka moyindo aze soko na elakeli ya kombo ya yezu oyo ya late pai na ye nzango wana bakomi kozwa pe balianga kuna esika bakendaka koyekola banzango babimisela yango pe fédération soko nini baentraîneur ya nzango babimi soko basilisi nzango rendez-vous ya moyindo esukaka na bar wana basi ya mabala bakomi kobwaka na babouchon na batata ya bato babambani babouchon bakei su kobeta nzango sika ya position mosusu awa na mboka oyo maintenant te basangeni okomona le 8 mars mama basangani le 8 mars autonomisation de la femme parité entre mais bolukaka nini okomona te basi yango pe basangani bamituni tokomi kokufa mingi nini tosala memo nini tosala po lelo baze na gouvernement assemblée nationale lelo mwasi nde na motu te eze na makambo mosusu bofote mobeko bokotisi okomona bango balobi femme marchère tosunga ye tosala nini mais bokenda kaka botuna bamama wana bamama oyo bakosalelaka bango misala na ndako entre bango nano basi baze koluka kokokana na mibali botuna bamama wana bomonaka ya bakonzi bakendaka koluka bafemme marchère na batango ya bakampagne na batango ya nini basala lokola bakonsideraka mwasi wana mais botuna basi oyo basalelaka bango na bandako bakonsideraka bango si baze bisclave biloko pamba basi wana bazongaka na bandako na bango asangisa ndunda etikalaki bana ya patrono batikaki madeso batikaki asangisi tango mosu kwanga na loso azobanga kobima nango donc sika yaki biloko etikali na basangi babwaka na fulu ya miti fulu mais romona bango wana le 8 mars balati baluki ba femme marchère loko les vidéos et koleka partout na média bomona ke ba mama kingandi basala ke loko bo basa mais ba respecta ka baninga na bango basi botala ndenge nini babengela ka basi o bateka ka ndunda yango libanda soko ye kotekela ndunda okonyata te na karona ye wana tindi mwana mosalo asala kapa mais kende kokutana naye kuna soma ndunda ko yawa ko matana na sima na ngai kuna zongi reine mwasi wana ya ndundo ya kumisaka bele 8 mars neta lingaka neta kabeli maputa neta zeko considérer ye mais ye moka zeko zwa moninga na ye mwasi esclave wana ezeba anti-valeur ezwaka esika bato baze komona me baze kotia kate ministère ya santé asalaka nini awa na mboka na biso
azali kotala santé ya baindo to azali kotala biloko oyo mindele batindaka mpona santé ya baindo. Po tokolikia tango tozali kolobela kotango oyo bato batangi ezali kotutisa bandeko mabaku. Me nga na kolikia ete na esika totutisa mabaku biso topesaka bandakisa tolobaka toze ouvert, moto alingi débat, moto alingi kocontredire biso, moto alingi asala soko aya akofuta ata eloko te afandi na plateau aya akoprouve biso etelo ya mondele eze malamu po ya baindo, religion ya mondele eze malamu po baya koprouve biso. Basali mobeko mobimba o esika touti mondele moto asalaka ayebi réalité na biso te, asali réalité lobi mwana soko abotami te akomela mai te après 6 mois. Ba médecin na biso baju yango baze kokumisa yango awa. Me ute sika yonso baindo babotama bilia ya liboso ya mwana eze mai te mondele motalobi. Non, science est prouvée. Science est prouvée. Il y a copié kako bango balobaki est prouvé nde kuna. Bango nde basali ba recherche ba ye balobi science est ekolo baboyi. Et pas na biso contre expertise ezete ba ko boya pété pour bango moko ba ko monaka mondele nde nzambe. Mabele ya mameze moto. Botala kaka bana ba bébé soka ze ko mela motoki ndenge tangaka. Mabele ya mameze moto. Eko chauffer motema eko beta mbango ya mwana tango asisi komela mabele. Eloko nini ko sala refroidissement. Soke ze maite. Mai ekendaka kokumba oxygène na cerveau. Eze ko permettre cerveau zwa bokasi pe kola na tango elongo bani. Tango bopekisi mwana mela mai. Te se moi, te boyebi. Boyebi ke bo piège akabaindo. Wana boyebi. Moko kamwa lokola cerveau ya baindo eze seriri ye kofungwa makana fongola yonso. Ata toze ko loba boy. Élite intellectuelle ngo ba médecin ngo te azena tina yoka yota. Yo moto mwindo tolo kwande kondombele bo. Akoko ondengeni. Akoko ondengeni. Ya yoka kyoyo ekomamaki soko na mokanda ya nini ya yoka kyoyo azena ntina na yo atamokete. Lobi tango tokokoma sima ya bambula tokoya ko constater génération moko perdue. Bana moko cerveau faible, bana moko croissance mabe, bana moko bungisa soko kozala ya kibu. Et si katoti bazaki koloba quand un vieux africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Soko mpaka ya moindo akufi ezende bibliothèque mobimba e burungani e diki moto po nini baindo balaki na cerveau. Mais au fur et à mesure baeli bato mbolongo, au fur et à mesure baeli bato quiz bisuka dendo makoso soko biloko nini bato bakomi moto zena ino na 50 komi na ba réflexion il y a plus de 100. Est-ce que tozwa kan tango tolo ba bango basala ki étude biso peto sala ya biso étude bango ba présenter biso étude bango basali contre courant pe fezala biso peto tanga ki lokwa bango ezepe peuple na biso peto kenda to meka te lokwa bango balobi yango toze komona sur le plan politique soko bango ba déclarer dirigeant africain dictateur peuple na yepe adju yango élite intellectuelle nde bandaka ba jupe il est un dictateur kingandi ba copier génocidaire bango pe kuna ba ju kaka génocidaire soko nini donc oyo kaka elobami kuna élection mandat 5 ans renouvelable une fois biso peut aujourd'hui élection mandat renouvelable une fois
constitution elobi boye biso pe to copier constitution pour postuler il faut double diplôme soko ya nini au moins D6 eto gradué biso pe to copier pour postuler il faut la graduer biso to copier kaka ba réalité na biso est-ce que yango ba réalité na bango soko bango ba gradué na bango ba sali misale zeko monana na ba parlement na bango et poti bolamo na peuple na bango bongo ba gradué na biso ba sali nini na ba ensemble ba sali nini sur le plan politique et bota malamo na nini na peuple te et pas na biso salemité et monanité mais bato bazé ko komba ko copier be mondele ko calquer bato yonso oyo baleka na etelo te to mona kango déjà ba parents azeko pekisa mwana nabi na lingaka te bofanda na bana wana po bakendaka classe te donc ala kisi déjà na mwana na ye na bomo ina yo esika yonso kokutana na moto akenda etelo te aze moto te yango pe ata mwana wana akomi moto songolo na mboka akomi ministre akomi gouverneur po ya ye bato ekomi lokwa ema na eze ekoluka bato bazali na papier lokwa ye te valeur ya moto biaze na yango te mais valeur ya moto oyaze yango nde ezali kosala valeur ya moto nani akolobela baindo nesongi ya nzila azali koloba bangunza ya mfumu kimbangu bazali koloba te faraki bangunza balekaka na émission baloba simba télévision lokwa kuna balobaka recevez vos miracles bango balobi soko baka massive toyebi te po tondima bangunza toyebi te soko faraki basala soko ba témoignage bato ba défilé est-ce que yango ntina ya kozala ya bato pasteur azeko asali chaîne mobimba ya télévision de 7h te soko 11h motaleki nazaki ko kalibumu pasi pasteur atinga loboko bongo libumu pasi pa moi c'est ya kokamu soko zena na ba règle douloureuse bako luka soko nkasa nini bapepo ezali biso bayebaki yo te mpasi omona azali koyoka azali na nyoka nkau bakosalisa ye esili mpo nini fo toluka tozwa mysticisme toya nango na oyo ezali physique mais ezalaka eloko ya kokamwa soko moto aoki nzala akomi oluka alia mais salalo sambo shira banda banara borombondo otondi olandisi mai po mai aka koluka te soko ozali koluka kobota ekomi passer atia loboko donc molimo ezali kokoka kotondisa nzala ya moto te mais molimo po bozwa boyebi te baverrouye bino bacerveau boyoka te son ya antichrist oyo tokomi na ntango ya suka mais bobosana te ntango toyaki na 1999 bapasteur bateya yango 2000 fin du monde chaque 2000 ans événement salemaka 2000 ans babomaka mokili ya Noé 2000 ans mosusu babomaki Sodome na Gomorrhe 2000 ans oyo bato balala na église mais bato bakumbela bino Bible na 2002 bazali ko préparer mondial coupe du monde wana yozo kanisa fin du monde bango baki déjà na mituka ya 2006 biloko wana elobelaka bato eloko te mais le peuple azali inconscient akotia yango kata akotala yango te akotia kate akotala te soko mondela yebaki ke oyo ezangi na mosuni fo tosenga yango epai ya nzambe technologie nekoki oevolue te po nini azali kondima kokotisa bagere po azwa baminere tozali kokenda bakokotisa lisusu gere makasi awa na République démocratique ya Congo mpona cobalt bakokotisa yango kala te tozali kokenda bazali kolanda technologie yo bazali kotinda yo landa spirituel
baze kolanda technologie, yo baze kotinda olanda spirituel. Yo ze kokufa, to ya mortalité etalaka yo te. Mais bango statistique ezeko salama to ya natalité bana babota maki boni bakufi boni po nini esali balandeli batonga basi ya zemi bazwaki na vaccin non eloko yo batiaki produit boye ezeko sala ke bana babota makana ba défaut ezeko sala ke bana soko babota mi bakufa epai na biso ata bana bakufi soko ba million bakufi kaka cimetière soko ya mbetseke fungwa mikala mingi te tondi ngeta normal. Cimetière kitsuke kangama soko na ba 90 bazongeli kokunda c'est normal. Cimetière kitambwe kangama ki bazongeli suko kunda c'est normal. Cimetière ya kimbatseke fungwa mikalate tondi mingadi bandiko ton mingadi ya pamba kute bimi soko déjà 6 ou 7 cimetières sans côté ba cimetière privé. Et comme mombongo ba pompe funèbre ya cercueil e botami batokutu ya nguba okoko bima na bakwemi bale misato omoni moto nguba te mais cercueil sike zeko tekama partout wene zeko interpeller ni ministère de la santé ni conscience ya baindo ni bato bazeko kamba sur le plan militaire sur le plan spirituel e moto zeko tia kate nzoka ta moto abokolaka basoso ndenge tozeko koma nelanga ebike basoso bakufaka abandiko luka kotokisela bango soko mwa diamba soko abandiko tokisela bango soko mwa pilipili maya pilipili akopese bango po ba survivre na tango ya malili soko basoso na ola muki na tongo moko bakufi soko mitano ekotungisa yo ifoluka nini ebomi basoso epidemie nini ekoti bankoko babokolaka bibole bayebaki me moyindo azeko kufa moto azeko tia kate moyindo azeko kufa moto azeko tala te basi bazeko kufa na kobota bana bazeko kufa lelo nkufa ya bilenge ekamusaka lisu bato te ta musu bamibange bakomi kokufa moke par rapport ya bilenge c'est normal. Priez sans cesse. Il est écrit et comment maki Bible et lobby matondo etando zengonga bosufito kabona po ya mokolo molelo bole mbate ko komela biso mitune la kamasasi te ata soko boko komaka mitune ya kanda boko silika topekisa kabino ko silika po AVC komi ko sala bato moyindo azeko lia mabe biloko tonda Grèce ezeko kenda ko linga motema ezeko kenda maya malile ezeko kenda ko kondisa misisa donc bokebela na bakanda esike zangi kanda te me bomituna mpo nini ndeko ye alobi boye biso yonso toze obligé te ya kosala ndenge bato yonso baze kosala po ya koluka bato balanda biso bele po ya koluka soutien po ya koluka nini biso yonso esengi to te ya de n'importe quoi te bino moko bokamwaka te message alobi ko ya bato na internet eze 30 vie eze 40 vie ingeta vérité ya kan escalier lokuta nde ezwaka sincère kasi tolala tolamuka kimi ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mikolo ezeko ya mpona manaka esusu matondo mingi